donc bongo na yo ya poto tindaki José de Londres sida bilele obengisaki na poto ekoki kozonga te po bobotini na d'abord 3 bana et puis soki tobandi koloba bozaki na bolingo parce que tango mwasi obengisi mobali na poto se kozalaki pe na posa ozala na mobali na lobi na ndenga mabete ozalaki na posa bato bamono pe ke mwasi azali na mobali. Comment Charlie Malula osoloba ke José de Londres azongisela yo mbongo na yo omema ye na poto soki ezali ya solo Charlie Malula point liboso na koyebisa yo José de Londres abotino bana mibale bazali bomengo na yo oui ye baza na part ba makambu ye moko azo contredire makambu azoloba zele la guerre alobi naza na mukanda zele la guerre alobi naza na musala mais moko nazonyokwama bana nakenda koluka kotambola nazoyeba te kotambola bande koloba pe kotambola ya musala to ya mukanda donc na kati ya video wana pourquoi nalobi ke bandeko bokoloba na ngai ke ozovilipande zene la guerrière ozosala outrage pourquoi nalobi ke azalaki soule c'est parce que namoni zena la guerrière makambo azoloba nga nayebi zena atikali kozala na moto nyonso mpona nini po akutanaki na mwasi ya mabe alors zena la guerrière oza mwasi nga nakanisaki ozonyokwama mobali azonyokola na poto nga nakanisi kozonyokwama soki nini zonga yaka Kinshasa zena parce que nga nasala émission mona aloba ya jani soki bato bazoyeba periode ya jani alekaki alobaki makambo ya ser na biso maoki vule nga nalobi ya jani zonga poto ezonga Kinshasa bazoya kosala commerce awa bazoloba ke mboka oyo eza na mbongo kangisa mwa bozwi moke ndenge olobi osalaka luka fond de commerce moko boye oza mpe zena okoki osala mpe zena tv eza mpe ke entreprise na yo okomi obengisa yo kutu so obengisi 7e bagarre akokomplike ebele te baartiste ebele ekobengisa bakokomplike yo te zena tv opesa mama denise nyakiro mosala makasi boye zwana okiti ya kovanda awa po tosolola nanu zena la guerrière wana ezoloba nga moko nazomona video wana sali elingaki nabenga na 7e bagarre natuna ye mpe ye amoni video wana ndenge nini video wana namoni ondire zena la guerrière azalaki ivre bonjour bonsoir ça dépend de l'ère au bozolanda biso partout dans le monde entier nayebi ke boza wana na baetando na bino ike batando inene bozolanda biso na Actu Final Télévision. Merci beaucoup pour la confiance au bozopesa ngai wa bino Jerry Kobetox papa pour notre famille Bota. Merci beaucoup na abonné nyonso ya Actu Final Télévision. Vous continuez toujours à partager ma vidéo, vous continuez toujours à commenter pe ko aimer pour ça la kaka ndenge tozo yebisa bino à chaque fois. Merci beaucoup na A12 na réalisation, na prise de vie et puis na montage. Merci beaucoup. Na yo ndenge osala musala po ete ba abonné à Actu Final Télévision bazala toujours na esengo ya kotala kabiso na chaîne oyo. Merci beaucoup na famille Bota nyonso shalom shalom shalom. Tant que nous shalom, oui shalom elingi koloba nini famille Bota partout nyonso tozali il faut oloba shalom 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 parce que ezali kopesa kimia esika oyo nyonso famille Bota ozali kozala na kimia kozala na esengo. Merci beaucoup lelo papa kuluta famille Bota ndenge ka ezalaka tokolobela sur deux sujets mais lokola nazali moko ya famille Bota oh à chaque fois na koyebisa bino nazali dialelo ya Belvi Kandi Poutine de l'écriture nazali jouer nazali mukala et consort bobenga nga na bakombo wana ekosala nga esengo yo mutu oza kofinga nga nazosepela no makasi mpo ozozwa temps ya kosala bémission kofinga nga kokritike nga alors ezosala nga mpe bien tokolobela des sujets tomonaki video moko ya Zena la guerrière actrice comédienne
azo déplorer par rapport à comédie bazonyo comme na poto mais message à Zena en tout cas dans le bilango awa yabité ba ndeko ba comédie so batela ki message à Zena la guerrière ndenge ngape na juge yango je ne pense pas que l'aime sous bande comme sous ba juge yango bongo donc le bela pe José de Londres o ya lika ki na émission ya ndeko na biso confrère Miguenyema José de Londres et par rapport à ba propos na ye ayi kotalisa biso ke mama mwana na ye mama bana na ye azosenga ye azongisela ye mbongo abiye na ye amema ye na poto toyebi te na communauté na biso bacongolais eloko wana nayebi te soki na bacommunauté ya banigérien baganayen voire même bamindele est ce que ekoki kosalama tokolobela yango mais comme d'habitude papa kuluta ya famille libota c'est belle vie ou rien chaque fois nazoyebisa bino yo moto oyo lere mosusu oza na yo ozalaka na esengo ya kotala bafilme ya bandeko na biso bacongolaise nyonso kende kotala filme oyo ezali discrédit okopesanga raison okoloba nga papa kulutu pourquoi pas oyebisaka nga banda kala nataka bafilme ya belle vie te parce que bafilme ya belle vie soki ozotala yango okozala na esengo soki ozotala yango okozwa mateya soki ozotala yango okozwa vraiment makambo tu na kati donc chez Belleville Kandi eza musala à chaque fois Belleville akosalela biso musala moni différence ezali entre Belleville na peut-être ndeko bayaka kotiaki aza adversaire na ye Belleville Kandi aosala musala oyo ezali certifié na bafani na ye ezali certifié na bamélomane ya balingaka cinéma congolais donc Belleville Kandi akomeli biso discrédit oyo atikeli biso parce que azali na mboka ya libanda je crois bien bomonaki bavideo oyo tosalelaki bino mpe tomekaki mpe kolobela yango na émission eutaki koleka papa kulutu aza chaque fois wana azali mpona kolobela musala oyo Belleville Kandi akosala musala oyo Belleville Kandi akosala lelo na communauté na biso en tout cas rien à dire donc bolanda filme na bino discrédit écrit par Belleville Kandi poutine de l'écriture mama koma oyo à chaque fois nazoyebisa bino ake koluka mobali te na poto ake koluka zemi te akei kosala musala po musala ebengi ye il faut asala musala donc bolanda filme oyo discrédit ekosala bien toye na sujet na biso ya lelo ya mokolo na lelo tobandi na sujet ya Zena la guerrière Zena la guerrière asalaki vidéo je crois bien bomoni na bataki wana parce que et puis nalobeli sujet awa Zena la guerrière asalaki vidéo wana quant à moi Jerry Kobetox papa kulutu mukua moko de la presse nabengi Zena ya kozwa kiti ovanda zwana okiti ya kovanda wa poto solola nanu Zena la guerrière wana ezoloba nga moko nazomona video wana sali elingaki nabenga na 7e bagarre na tuna ye pe ya moni video wana ndenge nini video wana namoni ondire Zena la guerrière azalaki ivre bandeko bolimbisanga lemsu boya olobaki otitoye ye ofingi ye ivre cela veut dire namoni ondire video wana Zena la guerrière asalaki yango na mituni azalaki saoulé Zena la guerrière azalaki na traumatisme nazobituna Zena la guerrière pongi nazobituna na capacité ya Zena la guerrière ata lelo azolobaki azosouffrir na poto puis pourquoi nalobi Zena la guerrière azalaki ivre azoloba makambo ye moko azocontredire makambo azoloba Zena la guerrière alobi naza na mokanda Zena la guerrière alobi naza na musala mais ere moko nazonyokwama bana nakenda koluka kotambola nazoyeba te kotambola banda koloba mpe kotambola ya musala to ya mukanda donc na kati ya video wana pourquoi nalobi ke bandeko bokoloba na ngai ke ozovilipande Zena la guerrière ozosala outrage pourquoi nalobi ke azalaki saoulé c'est parce que namoni Zena la guerrière makambo azoloba nga nayebi Zena nakoloba te ke nayebi ye kati na ye to nayebi ye soki ndenge nini te po bino bato bozala bongo papa kulutu alobi ayebi Zena seka ayebi ye mpe na kati na ye mpe na te peut-être nayebi ye na kosolola na ye boye nayebi nde Zena la guerrière asolola mais oyo nga namoni na video wana
nazo mona Zena la guerrière on a yebité bande ko comprendre biso ki chassa batu ba solo la ya ko ganga batu ba solo la ya ko ganga ya ko sepela donc bo comprendre biso so bo ki mo makelele Zena la guerrière en tout cas vidéo ya ngomoni nga lobiki soit azaki na kwiti parce que azolo ba makambu d'abord prononciation na ye na ba déclamation de mots na ye na ba point na ye donc nazomona ngo pena ke omoni mutu soka za na kwiti ye ba na koloba na ye Zena la guerrière alobi mama Denise atalela elikam azonyo kwama Zena la guerrière nga na ye ko bisobo eza kutu charge opesa mama Denise te soki omoni ere yango to perdre ya Jani ake mobimba ya Jani oyo ti lelo nga na oloba ngo mwasi azalaki na ye asa nayebi te tipo exploitation à l'homme par l'homme chaîne ezalaki ya mwasi TikTok ya mwasi Jani Faye azosala biloko Jani Faye TV etikala kozala te na succès ya Jani nyonso lelo akei na mabele atikela bana na ye ata chaîne entreprise bomengo atikali kozala nango te nyonso mpona nini po akutanaki na mwasi ya mabe alors Zena la guerrière oza mwasi nga na kanisaki ozonyokoma mobali azonyokoma na poto nga na kanisaki ozonyokoma soki nini zonga yaka Kinshasa Zena parce que nga nasala émission mona aloba ya Jani soki bato bazoyeba période ya Jani alekaki alobaki makambo ya ser na biso maoki vule nga nalobi ya Jani zonga poto ezonga Kinshasa nasaka mission moko bongo ndenge moko mpe nalobi na Zena oza awa ozokanga zonga Kinshasa soki omoni eloko ezosimba te poto eza lola te poto lelo tozomona bandeko na biso bazoya kosala commerce awa bazolobake mboka oyo eza na mbongo kangisa mwa bozwi moke ndenge olobi osalaka luka fond de commerce moko boye oza mpe Zena okoki osala mpe Zena TV eza mpe ke entreprise na yo okomi obengisa yo kutu so obengisi 7e bagarre akokomplike ebele te baartiste ebele okobengisa bakokomplike yo te Zena tika opesa mama Denise nyakero mosala makasi boye en tout cas vidéo wana nga mpo na nga esali kitoko te à chaque fois bacomédien tozoya kosala biloko moko na tv nayebi te tozoya kosala yango mpo tomikitisaka to tomitombola zonga sala chaîne na yo zonga luka soit fond de commerce na yo nga kutu naza cameraman monteur soki osali chaîne obandi osala batéâtre benganga ata prix yango eza boye na kokata na katikati mpo na yo ndeko na nga ozofuta nga katikati yo ozwi na part na yo zonga Kinshasa toboyi toperdre yo nde toperdaki ya Jani zonga Kinshasa lokobi ozonyokwama zonga Kinshasa osalaka théâtre ojoua bafashion bate banzonzingi lokola bafashion ojoua yango banzonzingi ebele ojoua oza nanu mpe na mai na makili oza nanu mpe na ora wana Zena soki batie oyo na filme moto akotuna te oyo nani Belvi kandi azali ser na biso sila azali dinana azali muchopi mpe azali mpa koma afutane mpe frère de Régal Malonga parce que akoma na mutuka ozi muchopi gesho ingangi azokoma dacosta azokoma bandeko ebele bazokoma A12 mpe azofilme ngo akomaka donc zonga Kinshasa na muke oyo banoso na théâtre na yo lere mosusu okovivre koleka na poto parce que bandeko bokenda poto botalisa biso poto eza lola bobangisa biso makasi me lelo oyo kaka bino mo bokomosisa valeur ya poto donc Zena la guerrière zonga Kinshasa yoyo nozoyoka nga zonga Kinshasa tika kopesa oya kopesa biso mokumba munene oya kopesa mama Denise Nyakero mokumba munene ye aza ministère ya culture et des arts te soki asungaka biso malgré namonaki président Lombe azodeplore bato misusu mpe azoloba mabe mpo na mama Denise Nyakero malgré azosunga biso bacarte d'assurance ya maladie eza droit na ye te eza mosala na ye te soki asungaka biso kaka mpona bacomédien
il faut to tambola omoni babiso to komona biso bato to clashaka balongola biso na raba comédien nga pe na milongola mais je suis toujours et je resterai toujours artiste et comédien mais ba comédien to ça na chance moko o biso mo to oyeba ngote lelo yo soki 12 comédiens bazui visa d'abord ezali musala to ça les musala moko noble bato bazo considérer biso ba comédien bango na bazui 12 visa avec Soulé Kauka Pazuzu malgré bato musu bazoloba ke non eza Soulé Kauka te eza fali pour panem ta sali yango po amoni mama Olive Lemba boxi ba comédien yé pa linga mwana mobali oyo ma chérie mon frère Jazz Kavoul mutu alobaki yango na émission mais ezali bazo sunga bandeko na biso ba comédien Bartiste baninga France ezelo pamba Belgique ezelo pamba mais biso na Congo fo matangomba mangengenge comédien faut senga SOS okosobeli na l'état ba rotine lo moko kangisaka mbonga visa mbonga passeport mais na ba pays baninga ba ivoirien bazoka na bango poto eloko pamba tala to pesa exemple ya ndeko na biso Kofi de Brazza akendaki France asaleka quelques jours azongi na ye azala Brazzaville mais na Congo to na chance wana te mais tozwi bato bazosunga biso kwa ba mama Denise Nyakero bato lokola basule Kauka Pazuzu oyo lelo nga na opesa information vrai ba comédien bazwi ba visa donc Zena la guerrière na komi na suka sujet na yo okoki ko telema okende okanga bisaka na yo mikolo koya obongama ozonga awa poto mona teke ndenge ozoloba ke oza na souffrance wana peut-être toya ko perdre yo na makanisi ozokanisa ndenge nini ba meta bakendaka bayaka Kinshasa ndenge nini ba isil baki ba poto ba 4 jours ba ye tango ko banoya ko kanisa wana toya ko perdre yo Zena kende yoka o nga na lobinga ndeko na yo donc tosilisi na sujet ya Zena la guerrière toye sujet ya José de Londres Sida Bilele facile à garer je crois bien total qui émission ya José de Londres et puis na moni pe bato ebele lobeli sujet wana na bengi sœur na biso Charlie Malula ya kozwa kiti ovanda na bengi ya nanga José de Londres avec tous les respects que je vous dois ya kozwa kiti ovanda po ngai nakomaka kokata makambo po kala na mipesaka kombo chaka Congo ya ba comédien et puis vena biso persona je crois bien lobby lelo za veille mortuaire lobby ba okundaye apesanga pe bénédiction abi kombo wana chaka Congo za kombo moya limemia il faut zala nango wana na mukolo o bazo couronner papa na biso Lutumba ba sa ele stati nde pe chaka Congo andimaki kombo wana parce que na bande ko kotela ba comédie ya nanga José de Londres Sida Bilele Charlie Malula lobi ya José azongisa mbongo ya poto omemaye Charlie Malula sœur na biso ya ngiri en tout cas la saluer na nos famille nanga na Londres famille Kamiende Doli Kamiende Mama Olga Kashita sœur nanga Zizi Kamiende depuis Kinshasa Karine Kamiende Mwendele Kamiende donc na Londres wana famille Kamiende Mobimba na pesi bino bambote ainsi que Junior Mobulakani Kamiende Junior Mobulakani Kamiende pesi bambote belé donc comment yo ndeko na ngai Charlie Malula obengisi mobali na poto lelo mobali boboti ne bana mibale je crois bien si je m'abuse pas ya José de Londres baboti bana mibale na Charlie Malula comment Charlie Malula osoloba ke José de Londres azongisela yo mbongo na yo omemaye na poto soki ezali ya solo Charlie Malula point liboso na koyebisa yo José de Londres boti no bana mibale bazali bomengo na yo oui ye pas na part parce que bana bazali bénédiction bana bazali banzete na bino mibale ya lobi o bakotambwisa bino malgré ozaka suna ye te mais yo je crois bien oza na bana ndenge penyel lelo
akoma kolela komona bana yo quand même ya José je crois bien bana bazaka pa na yo Charlie Malula ndeko na nga tika comportement ya kosenga ya José mbongo po boboti na ye bana en tout cas bandeko ba comprendre nga Kinshasa bato bagangaka donc yango na osala effort matcha moi voix Kinshasa bato basololaka bagangaka bato bazoganga donc to ana choix te Charlie Malula ndeko na nga na peso conseil eloko wana tika yango ekosopa yo kosenga mobali oyo abotisi yo bana mibale kosenga ye mbongo oyo obengisa ye na poto obengisaka ye na poto oyebi combien de bana mibali ya théâtre oyo baza kitoko oyo baza mpe danger koleka José de Londres mais otalaki oponi kaka ye parce que ozalaki na bolingo na ye tika makambo wana ozosala nga ndeko na mobali ozopesa conseil entourage ekosa yo te famille ekosa yo te po mbongo ya libala ya nini oyo ya poto ozosenga eza lokola marchandise vandi ni échange ni reprise bando akomela biso yango na barécit malgré lelo eza esu bongo te mais tozalaka na époque moko bakomela biso marchandise vandi ni échange ni reprise donc mbongo na yo ya poto tindaki José de Londres sida bilelele obengisaki ye na poto ekoki kozonga te po bobotini na d'abord 3 bana et puis soki tobandi koloba bozalaki na bolingo parce que ntango mwasi obengisi mobali na poto seko ozalaki mpe na posa ozala na mobali nalobi na ndenge mabe te ozalaki na posa bato bamona mpe ke mwasi azali na mobali mpe mwasi ozali na bolingo na ye eza mabe te et puis mwasi soki ozomoni ke mobali aza bagu na yo mobali aza na ta ya faiblesse okoki mpe kosunga ye lokola aza bagu na yo tokokenda langage oyo bandeko bate nga jamais nakozwa mbongo na nga napesa mobali abalanga nano olinga te nga nakozwa mbongo na nga te nakabela mobali nano olinga te bolingo eza nango jomo ya mbinga soki akangi yo catch ti jeudi bolingo bato bamidiembika mpo na bolingo bato bamela bapoison mpo na bolingo donc tojijaka bolingo te Charlie Malula en tout cas mbongo ekozonga te tika ye José na kimia asala vie na ye yo mpo koma osala de vie na yo donc ya José yo mpe na koyebisa yo yaya oza na droit ya kozongisa mbongo te ezala kimia parce que Charlie ayebi ke bolingo ezalaka yo na ye bacomédien oyo bozoya kokota to bamama bakroni mama oboya na poto bandeko na biso mpe mosu ya basi bosala mibali mabe nayebi ke ebele bokoya kokota awa bolobake azongisa mbongo akozongisa te ngamu nalobi yango papa kulutu daya nanu fona papa kulutu ya famille bota awa nakonaza lokola papa kulutu ya bacomédien donc ya José de Londres zwaki nzela telema kende na yo procès na kati okozongisa mbongo te parce que bolingo ezalaki parce que boboti bana opesi ye héritage munene donc telema na yo kende ma Charlie soki na kosimona loboko otelema okende kozongela so eloko wana te komeka mpe koloba ngo te ata olobaki yango mpe na émission te mais olobaki yango na kuku toyebi mpe 12 ekoma ntina makambo ya bolingo opesi mokala no moko boye opesi to mutu no moko boye abimisa ngo na média et puis awa internet eza tribunal te ma Charlie zela na koke te soki oza na likambo pesa ata famille bakata yango bosilisa yango internet eza tribunal te topesa bazuzi ya nzela ata nde bakataka likambo basilisaka te opesi bango bakata yango ma Charlie prends ton lit et marche je crois bien na kati procès esili José de Londres akozongisa mbongo te voilà babone na biso ya Actu Final télévision je crois bien tobandaki na bino il faut to changer makambo donc émission oyo ezali émission komona ngo katakata donc katakata cela veut dire na kokata makambo
il faut que tu n'as comme kolata toge ya noir. Donc on a musique, na lata ya rouge bordeaux. Awa na kolata ya noir pour na kata kamakamu. Oui. Émission oyo ezali kata kata. Réalisateur nanga A12 ça l'effort ya kokoma émission kata kata avec Jerry Kobetot. Donc makamu nyonso na mandokata ngo awa. Merci beaucoup na bino tout bolanda biso, merci beaucoup na abonné à Actu Final Télévision, merci beaucoup na A12, merci beaucoup na maman José. Maman José na pesi mbote belé, na pesi mbote na maman, la maman chérie à moi si, na pesi mbote na maman Fifi Makuta depuis États-Unis, maman Annie Malonga, maman Mapasa, maman na Élisée Lombula, David Lombula, Davida Lombula, ainsi que na papa depuis Montréal na Canada, na pesi bino mbote belé. Famille Bota, shalom, shalom, shalom. Tokutana na émission koya.